Le mois de janvier pour les Congolais, généralement pour la République démocratique du Congo, ils ont dit moi, il y a une commémoration, on a évité un bon souvenir, il y a un bon souvenir. Est-ce que vous avez que homme public mingi la République démocratique du Congo kufa bongo na mois de janvier belé non, le 16 janvier c'était la mort de Patrice Emery Lumumba et le 17 janvier ezalaki bongo musée mutakufa. Est-ce que vous avez pe Pongolov a kufa bongo na janvier le 15, c'était le 15 janvier 1990 et l'autre le 15 janvier 2025, donc jour pour jour 35 ans depuis que Pongolov a tikabiso. Bakake ezanga mbula na motema nanga. Ah, Pongolov la chanson de Bouana. Mama nanga kufaki atikaki ngai na no bwana. Papa nanga kufaki kwa sababu mwana na ngara parti wana. Mama nanga sali nyonso na bokasi ya bomwasi na telemi na tamboli Nanguya se ah Pongolov, voilà, paix à son âme. Voilà. Alors aujourd'hui dans cette émission Parlement Choc, on va essayer de parcourir, de parler un peu na célébrité, de la personne publique Koufa Bongo. Dans le mois de janvier, on va parler Pongolov, on va parler Mouzé, on va parler Laurent Désiré, Mouzé bien sûr, Laurent Désiré Kabila, on va parler aussi de Lumumba. Mais bien avant ça, mesdames et messieurs, tu comprends le solo Oyo et Salami et Persi Chomo il y a Herboko, ton négligé Kabando Toté. Ndem personne à moyen de moyen belé ou à Kabato. Jeune fille étudiante, na kombo ya bijoux, na pointe noire, à Biki na liwa, elle a voulu être sacrifiée par son client. Client n'a pas sacrifié. Mais Nzamba la kisie na ndoto makambeko salama et puis abiki yango lisoto kobetela yo lelo awa mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubo zwami. Merci la confiance pe fidélité bopesaka programme oyo radio lokole masolo lelo zali awa la cadre ya parlement choc et pa wapi to kobetela bino li solo ya radio lokole na parlement choc po to sangani ambiance commémoration, il y a ma célébrité Oyo na mois de janvier. Mais avant ça, na naki no baki amone bandela tokobeta bongo lisolo. Awa na studio na zali na parlementaire o bazali grand homme, pionnier, pion même ya parlement choc parce na biso awa toko solo là bon na mauvais souvenir, il y a ma célébrité Oyo kufa bongo na janvier. Na kei bongo kopesa mbote et pas ya mon ami personnel, commandant congolais Anderson de Djobour, honorable, bonsoir. Le Sako, mon amboka fiston Pelé d'État et Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Ma fifi Sarah le Sako na Baïbarola Nabiso. Merci pe le Sako na mama Rina Pelende, mama Oyo akabaka koleka mama Denis Nyakero. Kolika mama Olive Lembe, mama Rina Pelende vanda toujours na ngwende na yo le Sako mama. Merci beaucoup. Merci beaucoup honorable commandant congolais Anderson de Djobour na keina Allemagne et pa wapi na pesi mbote et pa ya honorable mama Fifi Sarah. Bonsoir honorable. Bonsoir honorable président papa Feston. Bonsoir papa Anderson. Na pebi no soba bisous. Et Michel Kamalamu na Kimanyos. Merci beaucoup honorable. Voilà, bandeko balandi to keimba la moko ko betelo li solo oyo pesi ngai mutu ko soit etalisi makambo benesa chaque fois na radio lokole c'est le seul programme, la seule émission oyo papa na mama bafanda ka bayi koyoka quelque chose dans sukalango basimba kabongo quelque chose. Ozali na Botswana, na Namibie, na Zimbabwe, na Suède, na Venezuela, na États-Unis d'Amérique, et ça va de papa Fiston à bandi émission Souka na poko le lobo babongo ko partager. Ya on va qui on est la salaka attention. Bandoto mususu zalaka avertissement, oui c'est vrai. Bandoto mususu ma bien pesa la kameye baka ko yebaka ko soit en considération bandoto mususu yoka li solo oyo to kei bongo na pointe noire et pas wapi jeune étudiante moko. Bijou. Bijou, est issu d'une famille pas trop riche, mais pauvre. Alors,
na mamoya mike ba papa na mama batangisa bijou kelasi tangu bijou sisi kelasi il fallait qu'il y ait une bonne université. Alors tangu akenda ki université bien sûr boyebi université c'est la karaba ba plus job ba misala mike pour na étudiant ye akoka ki kozwa ngote akata ki me azwa ki mwa musala libanda na restaurant moko ya mama moko boy songolo. Alors, le restaurant, kutu, akoma ki objet ya kweri et pas ya ba camarade na ya. Yo baninga basu musala ba étudiant, yo que musala na restaurant et puis na cité kuna yo so nene mais elle savait ce qu'elle faisait. Voilà, dans la vie, il faut être déterminé. Oyeba iloko onini ozali kosala. Yeba kelo ko kosala. Musala bade kosala kuna bade ko fute mbongo pena ebelete bade ko sungaye le aita mwana mwasi mafuta mike donc azanga moi en train de pochiter malgré ko bunda muke ba para bade ko bunda asala ka bongo afuta mafuta kaye minerval. Alors il s'est passé que bijou tout le monde bade ko sala musala très bien abana ko de kelasi so ami kelasi a un restaurant alors ça très bien alors ça dit que patron naye mukolo restaurant wana apesa qui est confiance et comme ta niveau achaye manager restaurant vous avez à grave thème qui un peu très bien mané comme magitoko achaye manager abandi ko contrôler bablo ko bazolamba et moko personne qui peut la livraison à quelle livraison et donc voilà côté restaurant c'est là qui au moins les restaurants eux à côté on va entreprise déjà moi 2-3 alors il se fait que bato entreprise wana babande ko ya mingi ko lia wana ko pesa ba commande wana. Alors tolma abande ko sala musala très bien jour moko azongi na ndaku yaya nzambe oya lobelaka bato bandenge belé tangu bijou azongi na ndaku alali et là pour la précision bijou malgré mpia karabango malgré ki pauvreté bango papa na yena mama balakisa ki ndele lo sambo yaya lo sambo futaka ya lo sambo polaka te o voilà la qui s'abat dans ndela ata ya prière. Oui c'est vrai, chaque chose a son temps. Richesse est grosse à l'autre là le côté mais tikela ba la prière. Est-ce qu'on commis c'est que bien tata na yena mama na ye balakisa ki lo sambo yaya ba chef okoki kola la tête sans pour autant au sambela pour là d'ailleurs c'est très compliqué. Est-ce qu'on commis c'est que bien voilà. Alors, bijou asambeli alali na ye. Na butu azolo tandoto ke endie moko boye aye asali commande ya biloko. Abino ba yebisinga biloko la blaza kitoko en tout cas pesa nga commande na li apesi commande ya biloko ba servir ye abandi kolia. Mutu a serva ke zaki ye moko bijou. Tanga siko servi aye na gisha bien en tout cas batu ba na raison biloko wala bakaza kitoko sikoyo na ina koma abonné na bino c'est à dire que chaque jour na 12h30 oya na bureau na ngai boya ko pesa ngai livraison na bano futa bino na chaque fin du mois basu lokola moi tenda moko boye aloti yango kaka na ndoto wana basine ba contrat et puis lobi nango bijou akeko livrer tozala kata ndoto voilà bijou zolota bijou zui biloko atie akei sikopo entreprise ango c'est là pembe na bango wana akei akeko livrer tango akomi na immeuble abengi sikoyo ye mokonzi wana disons ndie wana non nazana se awa na ye ko livrer biloko ye ndie na yebisie mata likolo ya ko tika na ta bureau. Alors bijou abandi ko mata yaya banda ki ko mata watu azolo ta ndoto asali ataba 3 heures du temps azoko mate. Asali ataba 3 heures du temps azoko mate sikangwati ye endi yango abimi ay mosoko mate nini. Endi akiti aye azubilo ko abisa vanga na so mate mate mata na ngai. Amati na endi wana. Okota na bureau. Tangu bisha koti na bureau afani mabuke ye endi wana na ndoto endi wana koti na yebiti antichambre bureau so nini. Abimi na coupe moko boye na sengle siko odeur moko eza nauséabond te babi wala kata ndoto odeur wana de odeur moko ya bien te elle sait pas comment expliquer ya ba solo muso za ba solo moko démoniaque ba solo muso za ba solo muso ya mvutima ya na lo komate
au continent ndako moko songo ndaka bato sopona soko teka elongi boki solo moko boy ke bala bandako misaka solo ba solo mso za ba solo bien te ezaka ba solo mo démoniaque donc ayoki solo moko ya bien te donc amoy lokola indien wana abandi ko se transformer dans la tala film oyo benga ngoni Lougaro abandi ko ba lokola Lougaro oh tali ko ba Lougaro mbala moko bijou na ndoto kuna atelemba moko akimi afongoli porte abandi ko escalier akimi après a sutuki ezala ki ndoto yaya salaka attention na ndoto mususu atiena se na tongo pe alamuki akena ye musala ya nzamba alobaka ndenge bele tangu biso ye musala afandi boya ya textuellement ndenge bijo amonaki na ndoto ndenge salami sikoyo muta ye kopesa commande ndenge wana ye ezalaki indien te cette fois ezalaki mundele kaka ndenge salamaki a servi mundele wana mundele wakilo toka bino en tout cas ba travailleur ba yaka albolamba très bien donc to signer contrat bo bandaka bo ko tikela ngai biloko chaque jour à 12h30 na compagnie à quelques mètres à quelques 30 mètres awa kaka ndenga monaki na ndoto ça va mbongo ya 2 semaines yango pa afuti tango mundele wana ke sikoyo oh bijo abi ce n'est pas possible moi na maele qu'elle était abeteli sikoyo boss na ye patron na yabi oh patron talanga lobi na lota ki boye ndenge na expliquer karabino wana mais sikoyo eza coïncidence ton renini mais na kati ya doto langa ezalaki mundele te ezalaki indien mais ana moni mundele qu'est-ce qui ne va pas patron na bino ezala mo problème te ba coïncidence mais ndenge okaki ndenge wana okende ndenge yo moko te okokende na mutu mususu okende yo moko te. Alors, il se fait que lobby, si vous avez livré, vous avez vu que bijou, biloko, akenda yemo côté, akenda siko na collègue na yemo sous un restaurant. Tango bakei, bakomi, tanga komi. Donc, il n'a komi là ote. Olota kindote, oloti lokola, oza esika moko boyo, ndiko koma wana, mais lobby nango komi osika, on dirait, ah, esiko la sina mona mona ndoto esika moko boyo. Et textuellement nga mona ki textuellement n'a moni wana. Oh, abi c'est quoi ça? Tango a bengi. Mundela pa ya bino bon mata kaka de saramaki. Mais cette fois-là, ba mata qui maintenant très ba mati ba comme oh dans la 3e niveau. Ba mati na 3e niveau. Ba beta porte ba kota. Sikoyo tanga moni mundelo wana amoni mundelo na furieux. Kanda moko boy. Oh kanda na ça le ko na ngelo ba yo oyena mutu ndenge na saki faire livrer yo moko mais il n'avait pas prêché pour livrer yo moko. Bon, quand elle a pu lire Ndengwala na elongia mundele wana. Alors, bakoti, tant bakoti, abi ça fait ko livrer yo, bisto ke la responsabilité. Bokota. Mais to kota nene souffre de mbongo ya 2 semaines te bokota. Akoti, oh non, bon soirée moi J, moi secret, bon na bureau na ngai tout ça ba camarade que sont bon. Pour un respect à za client oyo a signé contrat na bango contrat à long terme, bakoti pour un respect wana. Tant bakoti pour un respect wana, sikoyo, yaya, kaka ndenge salamaki na ndoto, mundela na koti na antichambre, tant akoti na antichambre wana, salaka ta ba 5 à 6 minutes. Solo moko impossible, même solo o ba ayokaki na ndoto wana, même solo wana, a se réveiller abi, non c'est pas possible. Ayebi si collègue na tobima awa ba bimi ba kenda ba kima tangu ba zongi ba komi na restaurant ba yebi sa patron na bango ce qui s'est passé là-bas. Oh yabona notre élégant textuellement mais cette fois-ci là ye mutwana mundele ba mona kita bimaki est-ce que alinga ko bima lokola Lougaro alinga ko bima ndenge nini solo wana doki elingo sala mvuti mona ndenga osakala te tango ese ondengo wana alors la poko wanango après musala Bijou se dit non, il faut qu'il y ait un pasteur. Tant qu'il y ait un pasteur, parce que là, ça va chercher Yaya. 95% de pasteur est faux. Mais 5%, attends 98%, 98%. 2% est bien. Pour passer parmi les faux, il y a aussi le vrai.
ya vrai wana tango basambeli nzamba pesi révélation abi oui mutu wana za mutu ya misala mabe moni ba solo bona ki wana solo wana kozala envoûtement ti et kozamna esprit bolali et puis ayibi betoile na bino donc spirituellement bokomi néant yango mona ka ba fi mingi basala ka na restaurant basala ka na boîte de nuit basala ka bala muté bayiba ka esprit na bango ndengo wana yo za mwa lelaka nzamba linga kite yango nzamba talisa kiyo makambo ekoya ya poko mona niveau nzamba talisa makambo ekoya il faut ça pena oyo mwana pena ya nzambe mwana ya nzambe yango wana to néglige ka bandoto te to néglige ka bandoto te ndoto musuza ka message ba pesi yo oyo ko salema nalo mona te ke no oloti ndoto de komoko boye mabe komeli to mabe komeli sika moko boye na tongo pokende obandi ko ba fatigue moko boye moko kende yate il faut sosolaka okobba boye likambo elio tala moi lisola buke o to bombela kiyo na pokwa lelo yango wana et voilà isoli ya bijou est-ce que te yote so que te yote partager mais côté ya ndeko moko songolo et sika moko pakala voilà. Si vous avez la deuxième étape, yambo tout ça dans les commentaires. Quand on a repéré ça maloba, moi extrait mouké, il y a les solos, on commenter dans les solos à moi mouké, et puis tu côté dans le deuxième sujet na biso. Voilà. Na kei malamoko koloba en ce qui concerne moi il y a janvier oyo. Ba tu baïke, baïbi que moi janvier, ma événement belé salamaka surtout dans la République démocratique du Congo. Lumumba akufa na janvier le 16. Le 17 janvier, Moussa Laurent Désiré Kabila a Koufaki. Bah, tout va bosser la raming le 15 janvier. Donc, date le 15, 16, 17. Mpongo Love. Mama Oyo, a Bandara Koyemba à l'époque. Oyo, a Melissa, moi na Mobutu. C'était qui ni Manda. Moi na Mobutu, moi qui Manda, ce qui ni Soy. Moi, c'est qui Toko. Moi, si Bonzenga, avec handicap, mais Atia qui a handicap naye à côté, appelle sa valeur et pas Imoko, Pongolov. Ou a et marqué histoire na musique congolaise. À fois bongo le 16, le 15 janvier 1990, pour ne pas dire 90. Déjà 35 ans depuis. Pongolov akufa. Lobi to kozonga la yango na bisina tongo et pas wapi to kozala interview na mwana ya Pongolov. Sandra Pongo voilà. To koyamba na émission Lobi a ko parler biso sur Pongolov. Kaka na émission Lobi to kozonga sur la rétrospective il y a Moussa Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple. Makambo a sala. Oui, c'est vrai qu'à sala c'est pas 3 ans, mais il a 3 ans à sala makambo pe ak minene. Moussa 3 ans. To sala Moussa to vivant na dette extérieure à ta mon côté. Dollar et kitaka, et on a parce que pas, bah, tu vas préférer qu'on y a franc congolais que dollar. Musée, série à musée, ma valeur wana, il y a un congolais et zongela kibiso. Kasiba tu baïke, balobaka, musée peut mutaye la biso bakadogo, musée mutaye la biso ba rwandais. Est-ce que y a solo, tu y a le kuta. Avant même musée le 17. Les 16, Lumumba Koufaki. Oui, c'est vrai. Malgré Bandara Kobo et un belge, mais plus tard, Kondima Kebangonde Babomaka, Lumumba Iswa, Lumumba tout à la Kayango, tout le monde a Kayango, chaque fois de Lumumba Koufaka. Mais plus tard, Bandimaka, Bataka Inacide, machin, histoire de Lumumba. Lumumba, tu vas rappel Lumumba. Ce qui est Mboka et Komiboye, et Zali pour la Lumumba, Andimaka, tous ont indépendance avant. Pour la Belge, Balinga va faire sa indépendance en 1980. Est-ce que na batouane to illustré parce que ben phénomène ça me belé type K, n'est-ce pas? Type présent en janvier, le 8 janvier, type K en janvier, donc makambo belé salama en janvier. Mais tozuka abo misa tuana, so qui peut ba honorable ba kolobeba type K bouquet, y a pas de problème. Oya misa tuana to gozoyango, to parler sur Pongolov, sur Musée na sur Patrice Emery Lumumba. Voilà. C'est un peu ça. On a dit pour nous sommes en train de commémorer le 16 janvier, n'est-ce pas? Jour Moussa Laurent Désiré Kabila Akufaki, soldat du peuple. Voilà.
Na keima moko kopesa maloba et pas honorable na kobanda na honorable commandant Kongolo Anderson, mon ami personnel. Honorable, lecture na yo. Na moi lisoto betiwana soke zali, oui so ezati y a pas de souci mais et puis moi commémoration. Qu'est-ce que vous avez retenu na parcours to na période ya musée Laurent Désiré Kabila, na histoire ya Lumumba, to na histoire ya Mama Mpongolove. Malombo kayo honorable. Vous avez 5 minutes. Voilà. Merci beaucoup, honorable président, pendant 5 minutes au Pessingaï. Merci. Abandina, nous, na petite sœur Nabiso, tout le monde Nabiso, qu'on a na Brazzaville, na Pointe-Noire, Naoki Mawa. Naoki Mawa. Mais, Nzambe, ya Zalokumu, parce que, à la ça qui est déjà yango, na Boutou. Nkolo Kuma, parce que, alingi, ba, alinga, bananaye. Moi, na Nabiso, moi, si, a joué révélation, pe, na moi, et Kokisami, vraiment, ezali. Makambo Drogo Nzambe pona yango diti kotak, ça n'arrive pas tous les jours. Aux vision en Boutou, on l'a levé na tongo makambo et kokisa minengo lotaki, il faut akumisa nkolo. Na yena makambo o Italie ba leader na biso, mois de janvier Patrice Emery Lumumba, mois de janvier Musée Laurent Désiré Kabila, mois de janvier ya Edi Ngomoto na Ngenge. Bazali ebele o bakufa na mois de janvier. To bandina no na Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba na condamné parce qu'à 5 ans qui dépendait avant, il fallait que biso to mena na Boumbu. Oh. Mais oui, cause dépendant tozo avant, yango mutemema biso na makambo toza ko vivre lelo oyo mboka boy. Mais loko moko na lobaka malgré Lumumba salaki mabé na côté wana, mais il fallait pas payer sa chance. Ami ma communisme na mboka. Au monde Congo so dans pays mo comme ya ba communiste. Donc on vivre bien. Batu balinga ba yo kola amour ya patrie, amour ya mboka. Il fallait école na kati na biso ti vers les années 90 tant au bloc ya West Congo Panzana kuna dislocation ya ba Risina ba bloc comme Swana. Tulinga peto ya to comme ba démocrate mais amour ya patrie, amour ya mboka elinga ezala la kati na biso. Les Congolais n'aiment pas leur pays, les Congolais ne font rien pour leur pays. Ndenge tozali boye awa o to sala rapport na mboka na biso ya malamu ezalité. Soko moni que non batu baza kolela na Kasai kuna Tshisekedi aza kosala le côté mais après si 3 millions de dollars pour batonga quelque chose na Kasai, gouverneur allé yango, gouverneur aza ko se justifier pour dire que non na fouti ba député a barriéré il y a 10 mois. Mais comment il y a mbongo ya province aucun de foutre yango ba député, tu ne trouves pas que tu n'aimes pas le pays. Donc oza ko mona ke bolingo ya mboka ezalité soki bolingo ya mboka ezalaki ba makambo to vivre kuna elinga kozalate côté wana vraiment il fallait pas payer ça Lumumba chance wana. Donc to rata décollage moko ya malamu parce que to kenai kozala dans un pays capitaliste oyo amour exagéré ya mbongo et comment na kati na biso koleka amour ya mboka. Nakangi parenthèse, Musée Laurent Désiré Kabila, un chansard mutu moko boye a profita na kolemba otosto lembaki Mobutu ayedeli biso ba Rwandais na Congo avec facilité ba komi na Kinshasa. Musée to brand tobimisaka image na ya soldat du peuple, musée tobimisaka image na ya nationaliste, musée tobimisaka image na ye ya mutu oyo alingaki mboka. Très bien, je n'en disconviens pas, mais côté ya mabe ya musée ezali pe ebele. Na bandina na point ya liboso. Musée Laurent Désiré Kabila mutu ayela biso ba Rwandais na mboka. Musée ba Rwandais ba homme politique bazali na à l'époque baye bise que non ndenge ezali wana batu oyo tuna bango facture na bango ndenge baide oyo na kokoma kozo konzi awa déjà combien pour futa bango bakende musée aboyaka musée a préféré travailler na batu wana pour la toute première fois au monde mutu moko azala chef d'état-major na deux pays différents James Kabarebe président et chef d'état-major ya Rwanda chef d'état-major ya Congo. Donc ba secret d'état union sur ce rose à lango musée a tegela ngo ba Rwandais et au finish
tant que Rwanda va créer babandi biso guerre, Musée a publié ça adage moko pour dire que non, la guerre sera longue et populaire. Tout est en na banzembo, la guerre sera longue et populaire. Toujours quand ça sans savoir, sans calculer les conséquences. La guerre populaire est longue, il y a un autre au compte des millions et des millions de morts dans l'Est de la RDC. Bandeko, les gens oublient beaucoup. Musée aïe, à le but que non, à rejoindre de revivre na ba revenu na biso. Mais rappelez-vous que muta dans les États-Unis, ba pesa mbongo ya soni, ba pesa $150,000 na état américain, ba pesa $150,000. Mbongo wa kabila ka ya mwana ba pesa ka Congo. Au moni $150,000 ton million de dollars. $150,000. Ya mbongo ba pesa ka musée, $150,000. Mbongo ya soni. Ba pesa ka mbongo pesa ka donc mon États-Unis a payé musée avec $150,000. Donc, et là, il y a un musée à Mboka. Bato babosani. Mon gestion au musée à Ekinango, qui est collaboration avec la communauté internationale et aux alatés. Et là, il bien. Tout vivre n'est pas vivre, mais à Bosana qui est, Congo a déjà la bagnon. Quand il y a le bien au foot à bagnon, on a été, Mundela a été trop coincé au foot à Yango. Il y a un moment qui va coincer à musée. Si et là, on va t'avoir na période ya musée ezali période oyo passe ekotaka na Congo bato bakoma kolia fufu baza konikisa loso baza kolia fufu baza kobenga yango je regrette bato bele babosana yango je les rappelle ça aujourd'hui c'est à l'époque de musée oyo soko lie fufu bakomo loso na biso loso banikisi yango na moulin na machine banami nango fufu na yeba tiso basala potopoto ya masango après batia fufu wana babenga yango je regrette. Ils ont une époque à musée. Mais à l'époque, il y a musée, ils ont une époque où le transport est comme un passe. Sur le bimi, il faut déjà 15 heures aux zonga. Parce que sur le zonga, donc, on va ma kolobanda zandoti, kingasani, on va zando banda ma koloti, on va ma kolobanda zandoti, ipen. Pourquoi? L'apport à transport, ça là, il est sous-souté. Communément, qu'est-ce qui se passe? Normalement, prix à carburant des arènes partout dans le monde, dans ma pays, dans les pauvres, 1 litre de carburant dans la valeur à $1. Maintenant, le gouvernement a négocié avec les pétroliers. Il y a un carburant na prix assez, on a un foutu au etikaliwana. Musée c'est pas un foutu en côté, il y a un moment où la canne na bazoli musa carburant. Na repère ça exemple moko facile. Na bana IEC au Rolanda biso awa, baroye ba kendo makamla so le beza vrai. On avait un professeur à l'IEC, azali pour comme on avait professeur Manzambi. Professeur Manzambi bazali ba économiste. Musée tant à côté azui pouvoir. Tant Abdel Azaroya na Congo, na Kinshasa, par société et bando Okangeza Okima. Il y avait une société pétrolière, il y avait français, ceux qui elles qui TNT, je crois mobile fina. Bango ba ba Okima na bangote, bazumbongo na bango ya nyongo contre pour le gouvernement, ba ki au foot ba ki verser na banque. Na zo pesa exemple le moko facile, bazuniti $100 ya nyongo, ba ya oche yango na compte ya finance. Dans le musée, il y a comme une Kinshasa du pouvoir avant d'ici Makambo, par commencer à l'inventaire, Batali va le dire non, Total Finan a foutu mobile, Total Finan a foutu mon à Nyongote. Donc on va le dire to foutu mon à Nyongo na biso, yango yo, ba bordero na biso ya banque, yango, ba bimisi mon na bango, ba foutu mon. Oh, il fallait battre na compte, il y a ministère, il y a hydrocarbures, bango ba foutu yango na ministère de la finance. Musée a lobby na bango que non. Bozana nyongo continue ozala nyongo il faut foutre un bon wana ba on habité to foutre déjà bongo na gouvernement ministère ya hydrocarbures na ministère ya finance ezali la même gouvernement pour ça la transfert ya mbongo mini musée ya boyi abengi professeur na biso na Manzambi groupe d'experts moko abisi bango ba kende na France ba kende défendre eloko wana Manzambi alobi moi je suis expert na tanga na France na ko zo jamais pour hypothéquer ba diplôme na ngai na kende na France pour défendre makambo busoba. Les gens qui étaient avec moi à l'époque à l'IEC m'ont remis rappelé, Batinara Basoda à Musée, Bakanga Manzambi, Babeta et Babouka et Likolo. Mais nous tournons à Basoka monté, c'est vraiment déjà nous tournons un système à Batreka Oyo, Bango Bayabagité, Babote de Moutourta, Mano Kenna Moutuka Moutourikati, il fallait faire un bouton de Fongama, il faut m'arrêter, ne Moutourikanaka. Pour ça, à côté hôpital, à Egobima, à Bété sur le solo dans l'auditoire, Batumsouma et M. Bimi Babou. Donc, Musée, à Zaina Bakotene, à ma BP et Belé. Mais là, mon pays, le système est un service national.
Massango bateka yango na moins cher. Ba biloko akanya makasi c'est celui qui avait commencé ça. Ezalaki ba idée ya malamu. Eloko ebomai musée ezalaki nini? Accepter que j'appelle ça arrogance. Azalaki na langage facile ya français et il croyait que non, nyonso ezalaki permis pa na ye. Omoni biso Congo to pays ya munene, yoko lo ba américain que non, secrétaire d'état américain. Akoya ofuka melangai awa ezalaki trop risqué. Yango moni mema musée na liwa, mais musée azali mutu oyo pasi oto zako vivre lelo ya ba Rwandais oyo mutu ayela biso bango na Congo c'est musée. C'est ça la vérité. Ko masquer yango te, ko changer yango te, ko chamo mususu place wana te. Musée mutu amemela biso ba Rwandais na Congo, ba Rwandais o ba komi ko monisa biso pasi lelo oyo musée mutu ayela biso bango. Ayebisa biso la guerre sera longue et populaire. Est-ce que ceux qui nous ont dit que Congo évolution au Congo? Bon, nous sommes allés le na Congo évolution n'est pas peu aux la penza mingité peut-être pourquoi na peu ce exemple moko ba député to na bango à l'époque ils avaient parlement aux na mama chala mwana bataboulay ba to na parlement bango wana à cette époque là il y a un monsieur où le loyer bana Freddy Matungulu oyo bazali na ba Martin Fayulu na ba Tshisekedi na Genève pendant ça là nini ya comme président ya opposition Freddy Matungulu à l'époque ya musée azalaka ministre ya finance et budget la communauté internationale ba pesaye mbongo soki combien de mille de dollars pendant bongisa banzela ba parlementaire wana ba bengi ba lobi que non il faut bimisa 1 million de dollars après ça bango bakabola balia pour ba besoin na bango aboyi alobi que non ndenge zali wana mbongo oyo zali destiné pour kotonga ba balabala na Congo na ko utiliser yango pour kotonga ba balabala na ko bimisa yango te aboyi ko bimisa 1 million de dollars ba convoquer na siège à parlement ça ce sont les histoires politiques et vraies qui se justifient na beta lisolo de kutate akei na parlement na Katanga c'est quoi na siège à parlement na Katanga akei ko se justifier kuna alobi ko bimisa mbongo te mbongo wana zali destiné pour kotonga ba balabala yeta ngaza ko se justifier kuna adjoint na ye atsika na Kinshasa abimisi au lieu 1 million kutu abimisi 1,5 million pour na opesa ba député balia tango Matungulu songi a démissionné. Matungulu azali la première personne qui a démissionné dans le poste du ministère au ngana yebi yango tapoka na Matungulu ba fleur ayebi ngaite ngana yebi na musika na acte yo sala wana je napesa coup de chapeau bon alors on se voit na biloko ndenge wana ezali ba biloko oyo soki kaka muza continuer ki peut-être tomato ke na vague wana kaka ndenge wana donc peut-être espoir et rien ça na ngote c'est ça c'est être vrai avec Bato Bazar Rolanda Bissot. Merci beaucoup. Vous ne gardez pas, vous avez aucun souvenir pour la Pongolov? Voilà, Nangana Bosana, Pongolov, voix ba Pongolov wana, vous avez na mike, mais c'est donc ils allaient voix moko oyo na habité so yozonga sur la musique à Congo. Une personne avec handicap, mais tant que vous yemba, vous avez ba chair de poule. Ba kombo ba pesa lelo ba sobri, ba pesa ba faire ba chair de poule. Et donc, ils ont naissance dans mon parti à mon ya Pongolov. Quand nzembo yembi wana nzembo na yelisaka mama nanga sali nyonso na bokasi na ya mwasi na tamboli na babilo kwa wana. Donc, azamu mwana mwasi moko on a évité peut-être Pompolowai. Il vient d'habituer Pompolowai. Pourquoi azaye ko encadrer mutu a gérer qui bien te ou bien ezali ba sentiment na bolingo ndem te memaki na liwa na éviter mais donc Pongolov Ponangai c'est parmi les meilleures chanteuses oyo Toza Congo Rabiso, Abiti Masekini, Pongolov, Vongaye, Teo Kenaba, Maman Bilebella, Bachalamona, Tileloyo, Baba, Mama Si, Cindy Leker, Béo, relève. Donc, Pongolov, c'est parmi les meilleures chanteuses que le Congo a connues. D'abord qu'il est Bafler, à Koufa, très tôt, et ça, Rabiso, pas si mingi, comme on a image, Joana. Je me rappelle encore, image, n'a pas vendre na Moutouna Ngai, et ça, il va arrêter samedi soir, Abimi à vendre na Kitty à la Tirobe à Pembe, à Zaroyemba, donc c'était terrible. Donc, Dieu merci ka ba mama si baye Cindy Leker wan Koro molonga pe na biso ramwaye nde ba ko consoler biso sous na ba niveau oyo ba Pongolov bazalaki na yango. Merci beaucoup. Merci beaucoup honorable commandant Congolo Anderson de Djobour. Honorable Papa Valmy, les mois de janvier, ils ont plein de souvenirs mambeleka na boka na biso ba type cas là il mois de janvier Edingwe mois de janvier Moussa Laurent Désiré Kabila mois de janvier Lumumba, mois de janvier. Est-ce que gardez-vous souvenir na particulier na personnalité autre au Pongolov pendant le mois de janvier?
Bote Nabino, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Bote, papa. Oui, effectivement, moi, janvier, moi, un peu particulier quand on est congolais. Mais au Bossani, le 4 janvier, martyr de l'indépendance. Au Bossani, date. La Bossani, c'est Nyon surtout. Ok. Alors, nako banda d'abord qu'honorer mémoire ya bako qu'on a bisouana le 4 janvier 59 parce que c'est important. Je vais également honorer la mémoire d'Emery Patrice Lumumba qui de son vrai nom n'est pas cela. Son vrai nom c'est Isaïe Tassumba. Patumingi bossa na kayango to ba effacer yango, c'est une partie de l'histoire car effacer l'identité d'une personne, c'est effacer sa vie tout simplement. Également une pensée à Laurent Désiré Kabila au Tobenaka Musée. Maman Pongolov, biso toyebi comme étant une sorte de concurrente ya Maman Betty Masikini, bazali bato ba tombola rapé musique na biso. Ici Kazali, tokopesa yo obese longonia. Pona banda alors na ko beta mingi tango na monsieur Emery Patrice Lumumba. Na yoke loko ndeko na biso commandant Anderson na lobesta et puis tinga motema na ko tinga mingi wana. En fait, il y a une fausse vérité au epanzana na histoire na biso mboka, c'est comme quoi Lumumba nde muto asala makambo mosusu. C'est faux. Tozonga na na histoire. Quand on interroge, en fait, le problème n'a plus chose à la qu'on n'interroge pas trop bien l'histoire. Quand on interroge l'histoire, on comprend qu'il y a eu les penseurs d'Afrique. Dans les penseurs d'Afrique, on a qui Maloula, ainsi de suite. Bango, il y avait deux sortes de philosophies. Il y avait une philosophie, il y a les penseurs d'Afrique. Bango, qui pro-indépendance. Et d'un côté, il y avait un monsieur qu'on appelait Kiminga, mais il avait effectué plan il y a 30 ans. C'est là qui programme il y a 30 ans. Bon, Komone Goya. C'est là plan il y a 30 ans. Alors, le Congo était divisé par deux, n'importe quoi. Quand le Congo était divisé par deux, par Kassavubu, avec Labako, Balandu, Bangonde Bazala qui porte parole ou plutôt l'étendard, il y a parti nationalisme. Il faudrait savoir une chose. Dans les années 59, dans les années 60, le parti politique Nyonso est à connotation tribale. C'est une vérité. Abako Baneko défendre Congo, il y avait Babako, Umiko, ainsi de suite. Seul parti politique qui a caractère national, qui UNC, il y a Lumumba, na Nekonoana Moussouya Mouluba, Kombone Kimingai. Kalonji. C'était la seule partie politique. Le seul parti politique qui a caractère nationaliste, c'était ça. Le problème est que quand Kassavubu a y a lobby que non, déjà, Moïse Tchombe, surtout, Balinga qui indépendance, mais indépendance encore rapide, et puis Mboka Salanini et Panzana. C'était ça. Lumumba à l'époque, Azalaki pro, là, nous en avons années 57, 58, 59. Lumumba, vers ces années-là, de la plan de 30 ans, Belgique. Jeff Van Bilsen, comme on est en Rwanda, je cite les noms. Jeff Van Bilsen. Je vous invite à aller interroger Internet, voire même amener des investigations là-dessus. Belgique, ils ont aussi caté, ou à Tchèque, na Belgique, à comment on a des documents. Puisque le qu'on de Kolobi, mais c'est une fausseté. C'est vraiment une fausseté. Mais c'est faux tout ça, c'est faux. Film Lumumba, au total, il n'y a rien de vrai là-dedans. Bon, bref, Nazo Yawana. Quand. Au tirage la 3 minutes. La tirage la 3, bon, d'accord, ok. Tant que Bayako Kabwana, au père de Ngani, mais bon, c'est pas grave. Il y avait un côté, Lumumba, INC, Nabakasavubu, on va dire côté indépendance tout de suite. Lumumba a changé. Tant que Kei na Accra. Il y avait une conférence na Accra. Mais Kassavubu, il fallait Kende. Kassavubu était comme qui na aéroport. Boya qui Kassavubu a Kende na Ghana. C'est ainsi que Lumumba a Kende na Ghana. Quand Lumumba
effectue son retour na Congo, nde ayaki ko changer, ayaki ko loba non, plus question ya ko respecter plan ya Jeff Van Bilsen, il faut toser une indépendance coûte que coûte. Mais tant que toser une indépendance, pas question aussi toser une indépendance ya mutu na côté na ye. Comme preuve, Kasavubu ye bazaki Kasavubu Landu, bango balingaki basangisa Empire Congo. Ya kalawana bango balingaki basangisa ngo. Baza Congo Kinshasa, oh pardon, baza ba Congo, une partie à Angola, une partie à Congo Brazza, une partie à Gabon, voire même une partie à Togo. C'était ça. Mais c'était Lumumba qui avait dit non, tonyo comme biso nyonso to esika moko, to indépendance nationale. Tant que tu cause indépendance, juste des étapes parce que tant que cause indépendance. Personne n'avait chassé le Belge. Moutou moko te tikala ko bengana ba Belge. Moutou moko te. Lumumba a commis premier ministre, puisque à l'époque, c'était vraiment le premier ministre qui dirigeait. Alors, Baka Boye, toujours indépendance, ok. Mais nous sommes conscients que nous ne pouvons pas diriger ces pays tout seuls. Il faudrait tout travailler dans la Belgique. Et la Belgique, pour saboter le Congo, le documentaire Ezali, je vous invite à aller le regarder. Belgique est un budget, il y a 200 millions, qui est l'équivalent aujourd'hui à 20 milliards à la table pour déstabiliser la nouvelle République du Congo. N'importe où. Ça, c'est déjà à l'époque. Donc, venir dire aujourd'hui que Lumumba va perdre l'indépendance, c'est faux. Il faut que autant pour la pas sans valeur. Ma béni nyango o basalaki. Bon, au festival pendant temps mingi pendate na kosengo de kopele ndi organiser émission monsusu où on parlera strictement de makambo mboka. Qu'est-ce que Moussa Laurent Désiré représente pour Nayo? Laurent Désiré Kabila, pour moi, encore une fois, on interroge l'histoire. Laurent Désiré Kabila, pour Nanga, Zali un pantin. Est-ce que tu es d'accord, oui. Tu es en commun accord avec honorable commandant Anderson pour Namouze? De ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que c'est un monsieur qui a profité de la faiblesse du pays. Aux rebelles. Un rebelle n'a jamais eu raison. Rebelle n'a jamais la raison. Et pour ce monsieur-là, à côté de ça, il y a trouble belé, tout le monde a le long d'Amboko, ils allaient faute naïe. Mobutu, avec une mais tout ça, qui n'a période de transition. Dans la période de transition, on allait organiser des élections. Le monsieur veut, et puis, Bako Sarabisu n'est pas comme on a reçu Kawana. Bako Sarabisu tombe dans le baraque, non? Comment on appelle ça? Les Kadogo, Baye, Babeta, ceux qui, quoi on appelle ça? Les bérets rouges Massas. Mais c'est faux. Les Kadogo, mon amouké. Il y a comme un béret rouge. Journée. Au bout d'un journée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rendu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Laurent Désiré Kabila n'a pas Kadogo naïe. Encore une fois là, même comme il s'appelle le Rwandais là, à témoigner à Péyango. Il y avait le Rwandais, le Burundais, le Zougandais, Naba américain Bazalaki, Kobunda contre la République, contre le Zaïre à l'époque. Et puis il y avait aussi une chose, le Zaïre, le Zaïre, il n'était plus organisé. Et puis, militaire, Bazalaki fait le maréchal Mobutu. Ce qui faisait que quand les étrangers avançaient, les envahisseurs avançaient, depuis que na est tiba comme na kenge mais ça c'est betamarati mais ça c'est betamaki na kenge d'ailleurs tant moi ça c'est betamaki na kenge Laurent Désiré Kabila a koka quitté. Donc ceux qui bitumbe ça la vraiment solo Laurent Désiré Kabila n'allait jamais avancer. Papa au tient moi na 12 ans simi munduki na muta 40 ans bien formé. Maman Fifi Azawana avec la Bino solo ya Sido botunaye Sido abunda na Kadogo, merci beaucoup, honorable. Il y a trop de mensonges dans l'histoire à Congo, trop de mensonges. Merci beaucoup, honorable Valmy. Toujours vraiment histoire. Nous rappelons à ceux qui viennent d'arriver que toujours commémorer le mois de janvier pour la République démocratique du Congo, événement est belé Salama, notamment le martyr du 4 janvier, l'indépendance d'un honorable Valmy Alobi. Tobi commémoration, il y a Mama Pongolov qui est décédé, en fait, qui est à Koufaki les 15 janvier 1990. On vient, la mort, il y a Moussa Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier. Et enfin,
Patrice Emery Lumumba le 17 janvier. Mais on n'a pas aussi oublié Tipka. Tipka, c'est le 8 janvier, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire Tipka. Tipka, c'est cause des dégâts. Donc, il faut dire Tipka. Voilà. Topé Simanoba, et pas il y a honorable Maman Fifi Sarah na Allemagne. Bonsoir, bonsoir. Ah, il y a un notaire, bijou na pointe norme des petits passes. Bon, ça va lui faire un micro, pardon. Et ça, le cas bien, le quoi, on votait quand même. L'équipe malamu, akima qui nous délango, et ça, les bien. Pour ceux qui étaient, ben, ça, la chance, nae, ben, ben, baby, ça. Pour basolo, wana, ming, ezaka, ben, votement. Bon, à part wana, maman Pongolo, liwana ye, biso sto regeta kango pa bande ko yemba vraiment kitoko, to bande ko linga banzembo naye. Ça capasi mais bon, puisque ba article biso quand même ba souvenir total akayena ba vidéo, ba cassette, yo kaka banzembo, comme vraiment to s'inspire kana banzembo nena ba conseil à piaki. Bon, à part wana, musée avant musée à Kota. Ndeti avant musée à Kota, biso ko toyeba kango déjà ata ba 89 déjà, toyeba ke musée azoya. Toyeba ki biso ba munza. Oui, ba ndereni. Ngana lotaki na beteli papa na ngai. Na loti président moka kocha azatala mutu mne. Aza munene bo. Donc ayo kokota Mobutu akei papa lobi mama tumba obetela ngona ninga na betela mutu te ko lamukaka na mukindi na ebisio abi kanga mbanga na yo wala to sana gwado abi kanga mnoko na yo ka tel kamboyo okobeta ngo sana prévité o lote ngona ndoto soko to expliquer ngo maréchal ndeni ko mekati to s'équipe eleki tango pe ko sala to ko vanda ba tozoka ka ba soupçon na ne ba tonga ina ba garde bazo loba. Normalement, maréchal a vraiment faux papa moko a sala biso service moko mabe a rendre biso service mabe. Pour normalement il fallait akata makola musée pour ayeba kike kaka mazana sima musée na ba américain. So pourquoi a fait qui postété au monde qui peut aussi commis déjà na passe ndengwa na ozobela afin que ne ba malade ne ba opération. Pour ne déclarer ka teke na tiki pouvoir et à la pape sido o ba olobawana azali nani na ba garde na ba mayele bazala ki ba généraux soka boya ki civil akopesa ba pouvoir te hein akoka ki peut kopesa pouvoir pe atana nani oviseke di papa tseke bazala ki combien de fois ba lobby na likambango kaka zo rouler ba pa mende bazala ki ba boboli ko pero doana nana zala ki ti muto sazaka pa ngunza mutamu kufila ki. Pourquoi yé a pesa que c'est ça pas motuté pour bakata fleoana pour ya yé bakili kamboyo mais a kangere biso mutema moi c'est nazo sala ba lixi azo loba vene to laver mobile ne ka to finga kiye wana penza et Simba donc on ngoloba arrivé il y a musée et ça favorisé par Maréchal Mobutu ceux qui Mobutu a tika pouvoir donc Moussa n'est pas progressé. Après moi, c'est les déliges. Déliges, il y a un peu Congo. Il y a Zanzambe. Il y a Bachaka et Kochan. Il y a Zaka Nzambe. Pour y a ça les déliges. Ce que peut le monde m'appelle, Banzunzon, le monde, le poso à Mongo. Oyo kamine les jalousies, le monde qui. Ok, Simba, honorable Simba. Naina Kocha Mutumor a waebi histoire à Mobutu très bien. Yahweh Sabino qui avait trahi. Ah, mais c'est notre dernier moment. Donc, Moutoua, Naza Moutoua, Kati, n'a pas sa combo, n'a été, mais bon, on a un c'est une surprise pour la bino. Papa, mbote na yo. Bete la biso, dernier moment, il y a Mobutu, n'a qui avait trahi pour Moussa Kotaboy. Qui avait trahi? Vous voyez l'histoire, Rwanda. Bato ba trahiraki Mobutu bazalaki ebele. Général Maël étant nommé chef d'état-major. Général. Bangwandi baboyi a dirigé bango. Bango bakozo ba mercenaire na ndenge na bango. Sikoyo tanga bakomi na front
général Maele azo contrôler les sous armée té ayebisa koto yo aboyi koyokela ye ayebisa koto aboyi koyokela ye à tel point pas ko trahir patron na ye la ndenge expliquer biso boye po tango Afdel a commis na kenge basoda ya UNITA baye kokota Afdel ifala suka na kenge comme na katikati na ba détail ma honorable Simba honorable Simba honorable Simba honorable Simba honorable Simba Simba honorable Simba Simba mutu azoloba aza mutu oyo azalaki na bitumba wana mutu oyo tangu Maele azokufa ya azalaki wana yango na boyi ko defa identité na ye afungola piste boyoka tangu basoda ya UNITA babimi na kenge Afdel ifale asuka wana sikoyo mutu oyo aidaka Afdel pa koma Kinshasa ka Général Maele Général Maele ayeko benga na bango po Savimbi asalaka tout Afdel koma Kinshasa te tanga bakoki te je confirme ba petit passage basoda ya DSP na ya UNITA baza na front Général Maele apesa ko passage na ndenge ya sima baleka na sima baye kosuka no Afdel asaleki bango aza ko se diriger vers Mbakana sikoyo eloko nini esalema Général Maele aye kosona basoda ya Sarma tanga sona na bango alobi ke no boza la calme basali ko don nini abengo nini abengo nini causerie morale na causerie morale wana bato Afdel bakanyi basoda ya Sarma bazana ka Sarma voko na kaseta sikoto bakanyi bango Général Maele siko se précipité pour que na Kanchach tanga komi na Kanchach akoti pasona basoda baboya ye akota mabile kino te chef yo okota te ndakitaka makolo Général Maele akufa libana na Kanchach akufa na kati ya Kanchach te na lingio expliquer biso tangu avant kufa yo zalaka wana n'est-ce ta bafana kana likulia na yo zalaka wana balobaka ni siko ile ne salamaki tangu ayeko sona Général likulia basona likulia basilisi ye akesko yo Kanchach tanga komi na Kanchach do tanga wage de kufa yo moni ele ngage kufa yo zalaki wa na moko atimaki na face à Kanchach c'est école américaine il y a muta sota benga Général likulia ke note tigre awa akufi ndesko biso to bana ko se diriger au kima vers ambassade ya France to yeba pe loko mo te to moni ka patron de chef na biso alati tenue militaire a boîte ngonzo na sala taki training jogging alonga tenue militaire a boîte abenga mo ane aimé likulia ndeto se dirigeant vers ambassade ya France ezali na nzela ya sima voko na nini na kose kotango avoko na palais de marbre non na palais de la nation à partir de là, on va Général Maele akufi. Bon, to sukana yo, ndengwa estabiso, est-ce que Mobutu était prêt à déposer pouvoir? Nani ataka batizani? Té. Mobutu ngo ataka pouvoir té. Rien. Mobutu azana conseiller ou azo ko relati, Mobutu ko conseiller le bientôt a changé. Est-ce que Moussa Laurent Désiré Kabila a trahi le Congo? Sauf que Rwanda va côté à faute naï. Rien. Comment ça? Est-ce que Oyebaka Mousé Soki alobaka te tuboza mbeli Congo pa obobunda ndemele kise koyaka. Mais yende mutakocha sur Rwanda na Congo, na yakala ba Rwanda Moussa te. Mais Moussa bengana bango. Merci beaucoup l'intervention na Yure. Bango Rwanda ba koti na Congo tango 4+1. Merci beaucoup l'intervention na Ondeko. Merci beaucoup. Tango 4+1, Chape Bemba aina ba Ugandais Ruberwa aina ba Rwandais zaidi ngoma pe na bate muso bazaka na bangunde ba ko sa brassage hapo na okota na nini na armée na biso.
Merci beaucoup. Tout ce qui wana pona yo ne lo ndeko. Voilà, to boy ko dévoiler identité en ndeko oyo. Honorable Mama Fifi, otika na 2 minutes. Kasi on a oloba makamna oloba ngona bika yango ya lobi. Ke Mobutu a besoin kolongwa ya kolongwa ke. Oso Mobutu a besoin kolongwa. Mbele alingaki apesa mutu mususu poste a travailler na place na ye puisque ça kuma malade. Azana besoin kolongwa te puisque tangu ala kutu pont ya Mobai Mbongo. Tangu ba otonga ngopoko silati. Pa babo yaki. OK, basaya ngo ba luka ba ya ba kokotela nzela wana. Balongoli batu nyonso na ba généraux nyonso ba tout autour na ye azu ba ndeko na bangwaka apusi pona nini po ba continue ko régner kaka tato ala na bolinga mboka kosa atwana et bana bazanga o bazai bana mike ba oloba neno papa il faut arrêter il faut tika ayokaki ya yoka la mutu hein yes c'est ça yoka la mutu te de moniti nan o yeli on a souvenir à musée souvenir on a pas musée faux tête oh il est pas un le koso ka lokwa balumumba pour lumumba loko ememi biso na indépendance mbangu jalousie ya mindele lokwa bazo ba minerai nenga mona ne ba onvoama po bando ko mona biloko ndenge zo ya Belgique yango ndoko soye yango moni mbangu ba welo longo la mindele po ba tata biso bazali ba cadre moko non préparé ba laksa bango ko travailler te et à la politique on peut ba yekola kiangote ba yekola ngo ya mbala kaka ozomona yango moni mindondo oyeye po ba laksa bango te siko bana to tikali ata luto pamboto ko salam nimbeli poto yekola ke lokote ni ba plombier balaxi biso ka moi batato ka bayekola ko salata moi ba tua mabele ya pompe lelo tona mabele ya lisusu poni to ko kate pourquoi courir zate est-ce que oyeba ga lisolo ya tipka ozala gyob la tipka bakati mutu tipka bakati mutu biso za ina kisasa era vikui to yoki ka ko ina mateba ko ozala souvenir mo te pour la tipka Vous en avez relativement pour ça. To pusana kati tellement pe nazana muta kufa ikunati. Pongolo va kufaki le 15 janvier 1990 et le 15 janvier et Zagilobi 2025 35 ans. Pongolo te rappelle quoi? Bon. Le cas la muta génération na bisoti. Biso yebi eto okola. Oko yemba nzemba otuvana miso ba parenti ezaika ezobeta nango na TV bovandika bozotala yele dika batata ngo bango so ba NSP akanza o Mobutu akotsa bango ezaiso bovandi makasi ka miso kana TV so ko kito lali ko yemba ti banzembo wana to ko yembela ngo na kimama etokoli ndeto ko yeba ke mama na ngasali nyonso na bokasi ya mwasi na telemi ya banzembo wana ba beti pero douana ba obina ba majorité et ala ba chibola soki chibola mulumba ya ba mbil ba soki ba chala mwa to bandeka ko mona ka makasi ka na mutema ezo yemba munoko zo bimati. Merci beaucoup honorable. Merci beaucoup honorable. Tomoni honorable maman Nene depuis cliquer ko joindre biso maman Nene lecture na yo sur Makambo et les cas, célébrité Batika Bisso dans le mois de janvier. Là, on parle de martyr indépendance le 4 janvier. Tipka le 8 janvier, je crois. Musée Laurent de Kabila le 16 janvier. D'abord, le 15, c'est Pongolov. Et le 17 janvier, Musée. Eza Belé. Janvier, ça, moi, Mokodo qui auto commémoration Belé dans la République démocratique du Congo. Na habité au Rolobanine et puis na habité sur histoire ya liboso ya moi na biso bijou na Brazzaville lecture na yo quelques minutes. Merci beaucoup pour la partie la Pembule Sobeta nazaka na nzela bon merci nangina loba ko epona mwana wana bijou ndoto papa basala kalangu jete pongai na lota pe bandoto ndengo wana ke muta azoyebisanga ke okokende samedi eya bakopesa yo billet samedi okovoyage samedi esalema mpe kaka ndenge wana nakenda mpe samedi
ntango nangi na voyage nakenda nazwa billet samedi ntango nazolinga na voyage nalingaki na voyage mardi nzambe alobi tokotala mardi eleki mercredi eleki mardi wana nakendaki te mpo mwa contre-temps balobi te mercredi je crois mercredi te jeudi nakei balobi nanga te makambo nyonso nalota na ndoto namona yango ke moye bamema avion moye mema bato eza te eza bamunition nake mpe na aéroport balobi ndenge moko vendredi nakei balobi na ngai te vendredi wana avion ezokende nango nani ifali nakende mbujimai avion ezokende mbujimai te ezokende kananga bamemanga tala kitatala kananga mpona se nalembai na babagage na ngai me nzambe ndenge abomisa makambo nde natika biloko na ngai nyonso na société ya aviation wana ezalaki walter natika yango ya sikoyo samedi nde naye kovoyage samedi batie nano liboso bodi moko ezokende kikuti mbujimai nde naye omona mbujimai ngabe nakendaka mbujimai nayebaka teke na okende mbujimai namona yango nakomi ke bazokotanga na bisa pourtant fallait nakende Lubumbashi donc ezalaki compliqué na yo comprendre que nzambe alobaka na ndoto donc il faut kosalaka attention na bandoto oyo ozomona ntango ozolota eloko nzambe azolakisa yo nde boye eza mpe ndenge mosusu namona eloko moko boye namona mutu oyo ngai natikala komona ete na vi na ngai banda na botama me ntango nakei na Lubumbashi namona mutu ndenge azalaka kaka ndenge namoni kai na pongi nde boye azalaki ozomona nzambe akosaka te bon le 2 makambo ya janvier oyo soki tozoloba ya makambo ya Lumumba pardon Lumumba de côté nani tolobela makambo ya muze bata batrouble ozomona eloko ka emarke nga lelo kutu na bana osola na mwana nayesenga na bi le 4 janvier. Le 4 janvier, ezalaka journée moko vraiment marquable na mboka na biso parce que ezali martyr de l'indépendance. Oyo bato bakungaka bakufa surtout kota magasin kitambo na 1959 nga nazalaka na mukutu te nayebi place nazalaka te mais mama betelanga lisolo azalaka présente ke alingaka kutu aperdre vie na ye ozomona il y a le 4 janvier wana donc journée est marquant ngai ndenge na yoka masolo wana donc martyr de l'indépendance wana nde mutu et marquant la ça obetela mwana lelo parce que azali na confusion ya journée de l'indépendance na martyr de l'indépendance donc ayeba kite za nini na expliquer lelo kaka bon oyo etali mama Mobutu donc bon bakonzi bayaka na bango Mobutu ye azaki têtu rien na yokotika pouvoir te yango wana merci beaucoup allez-y pona Pongolo papa allez-y chite pona Pongolo ezali vraiment esala bato mawa meka nde mama fika alobi boye bapapa biso bazalaki trop strict akomona ozoyemba nzembo ebandi ndenge nini donc tozalaki lokola tozala na kati ya ekole ya nini ya mupe na ekole ya mupe na kati ya ndako me bozaka na ekole ya mupe donc bamona yo yemba banzemba mokili wana te télévision kutu ere moko bozotala Shaka Zulu il faut bakanga po bayoso bamonika bato wana batikaka mabe pole papa abele ferme la télévision bino nyonso boke kolaa kongi botala te donc ozomona tokoli na ndenge wana bon Pongolo aza moto marqué parce que tant papa azalaki directeur ya culture et art na Lubumbashi abandaki kobengisa bango nyonso wana bazaiko wana baoya babeti baorganize baconcert papa alingaki Pongolo mingi yango na peke esalaki setengaki Pongolo azwa Tchala mwana aya na ye na Kinshasa awa donc aya na ye na Kinshasa kuna mpo nga nza Afrique du Sud akende na Kinshasa mpo Tchala mwana ntango aye kolela avandaki mpe na mabele c'est une femme aussi azalaki vraiment na respect makasi Tchala mwana wana nde bozomona ye wana aza mpe reconnaissante azalaki mpe reconnaissante na bato oyo ayebaki basalisaki ye Tchala mwana wana nde oyo bozomona ye wana donc alelanga nazali na mona ndenge alelaka avandi na se papa wetu yo papa we papa yokelanga mawa fila luse biso toyebaka tshilo bato tozoka ndenge azoloba azolela akendeka na Kinshasa
Tant basengaki abeti aboya catégoriquement. Papa lobi na etika nazala mwana na ngai na kosenga akukendela yipo. Ne sala ke papa futitike na ne omona chala mwana papa chala mwana akokai koleka te soka monika ayokika ka matondo ayebi keza boy akoleka te ozomona. Donc loko tika ngala na souvenir na kotema malamu na ye ya Congolo andimaki malgré que basengi ye akenene po acha ye poa po akokaki te chala mwana aya kosala musique ye moko na Kinshasa za mboka munene film moko munene akose retrouver te face à la vraiment na puis ya mutu moko oya yebanaki déjà salaki kombo ozomona oya za obetaneka na battement du 30 juin yango wana na ndelo konga za ngo souvenir yango wana. Merci beaucoup honorable. Est-ce que honorable Kamara Baxi Ali va finir est-ce qu'elle une minute? Allez, on va s'évaluer. Une minute. Voilà. Merci beaucoup. Nakozanga te kosi cette émission na roboboy. Musée Laurent Désiré Kabila batoroli misangai il faut tolo toujours makambo solo. Musée Laurent Désiré Kabila ya surtout dans condamné que yem ta conception na passé ezali avec cause. Musée aye na mboka aza ko ebisa biso vérité te ya libota na ye. Batu mususu tano ba likambo ba non azala prise en otage pas ba rwandais yango lo baraté. Na ebisa toujours batu non. Musée a sa la première conférence de presse na Congo. Journaliste Mora Toune Motuna. Monsieur le Président, vous êtes le numéro 1 de la RDC. Quel est le nom de la femme numéro 1 de la RDC? Moussa le Baboui. Toi, ta femme porte quel numéro? Le Soukawana. Or, attention, il y a une prise en otage par Rwandais et il y a une occasion propice. Oh, bah, pensez que Musée, il y a une exception. Non, je suis monsieur Laurent Désiré Kabila, je suis père d'autant d'enfants mariés à Bouye. Toye bayango soki toye bayango muza pesa kabiso chance wana mais le oyo Congo elinga za la prise en otage par trois personnes Joseph Kabila, Jeannette Nazoé bakanga mboka en otage pendant 18 ans nyonso na nini faute ya Musée entre temps azali na bana ne biologique oyo ya bota ayebisa biso bango te a favoriser bana oyo boye baya okanga biso en otage sikoyo tokoloba nini nazonga na likambu ya Belge oyo tant nazo condamné Lumumba Keno basanga indépendant avant. Rappelez-vous que Belge bazo coloniser biso batongela biso ba cité moko banda ko ba pigeon na Lemba na Matete na Bandal mukia na Kitambo banda alors banda ko ba pigeon Belge batonga bana ba e Congo tant ko indépendance ba ko buka to mo banda ko ba pigeon oyo ba ko tonga banda ko minene awa viba minéraux ba Congo sana yango mais tala banda kwa pigeon la ti lelo ndeko banda kwa lix mutaza ko vanda na quartier na ndako moko boye forme zate mais aza ko komisa na vanda na Lemba na vanda na Bandal na vanda na Matete. Donc pour son indépendance na sens wala ndena lobaki eza mabe mais na regretter ka papa Patrick Varmia bimi il fallait tout beta na nzoto pour na makambu oyo na o etali histoire ya Lumumba ndenga lobiana lukuteza la rebelle te ba la vérité te. Je peux encore me rappeler que notre aîné Kwebe Kimpele a sala émission moko pour nous dire que non kombo Lumumba na batete les alakate kombo Lumumba e bandele pa batete la ba yoka kanda basilika ba lobite azande ko na biso ya lobite azande ko na binote parce que kombo ya mutu ibuta na bakoko na ye ayeko bima Lumumba ya liboso na Congo elakise nini azali mutu o aya bandeko na biso batete la basilika na kota na terrain wana te mais nous respectons Lumumba na oyo asala pona Congo azali visionnaire place batu azana boloko place batu bakomela basi na ba mikanda chérie je t'aime je pense à toi il y a comment mukanda pona Afrique mobimba un jour ba africain ba koma histoire na bango un jour Afrique ekotelema voilà pourquoi to pesa ke ba mérite nyonso ya ba respect to pesa gaye. Merci beaucoup moi na mboka Fiston Pelende émission oyo on dirait tant ezali muke soki to ko kende susu vite que dans le mois de janvier to continuer à Bambodi. Merci beaucoup à maman Fifi parce que l'autre là qui biso muzeke aza mutu munene pe mutu munene aya ce pouvoir. Merci beaucoup. Voilà mesdames et messieurs, c'est par ici que nous arrêtons. Merci, je crois, de la qui spéciale mois de janvier. To bete le solo, il y a bijou, to kei na ba solo, histoire commémoration au mois de janvier pour na ba homme politique, homme célèbre, musicien, événement belé salama bongo na mois de janvier. Donc au mois de janvier, il y a mois fête et en gros yemba tapa il faut que le ciel ça toujours été pendant la fête
et les enfants des dieux sont tués. Le mois de janvier, ça la rakeba. J'ai comme impression, chaque mois de janvier, venez ça la Congo, hein. Voilà, janvier, oyo, dans le silité, il y a Idi Akei. Il y a Idi Akei. Donc, on a évité janvier 2026, et vous allez ah, ma célébrité, bah, tout, bah, yébani, bah, attention, hein. Sauf que janvier, sili, janvier, sili, tout les qui est, yaya, qui est pas dans le mois de janvier. Allez, portez-vous bien, santé de faire un n'importe pas, Dalia, ouais. Comment c'est n'importe? Et fait qu'on le batte, Lélo. Chap, chap! Et tada!